Elanga ebandi balobi période ya elanga bazemi ekotaka mingi ezali dû ya kwa enquête au KNB esali pona bino bolanda balita na reportage oyo. Tokanisaki ezali maseki nzoka ba statistique elakisi na ba maternité tope esika basalaka ba naissance désirable que bana basi ebele bazwaka bazemi période ya elanga elanga esi ebandaki biso toyebi te soki ezalaka nini me bayebisi biso bazemi ezali kokota mingi oleka koto oyo zemi ozonga koto oyo akangami bateste ya zemi ezali kotekama lokola nguba na bapharmacie awa na Kinshasa tozali kokomprendre te lokola baconnaisseur bazalaka ebele batu oyo mpe bayebi bakozi ya kokota bazemi oyo ebele bazangaki maloba te na mikro ya KNB. Biso basi ne langa vraiment kol na biso ekoma moto esengaka to kangama mingi na mibali donc esenga mingi ozana mbali surtout nde malile bandi kuna ebandeli bwena tokoti na kate somo nde tokoti elanga bwe mwana nyonso akoma na aja puberté ba ozanika na soif mibali na mbula to maîtriser na biso mene elanga ezaka somo vraiment okoko supporter ngote okoka na ote Amoni baba bakima bandaku mwana kimi ndaku akela na mbali 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours yozo mona wa mvuti mais mvuti mateza soif yelanga donc elanga ezaka somo makasi jaquette ato lati est-ce que jaquette si ba sentiment na même pas jaquette si soit ngote jaquette si soit ngote esenga kaka obimana mobali soko bimina mobali osana kiss na yo omeli ou bien bozana préservatif bo salela atapenga pende na boti na ngabo na bota na ngato na aja kimwa mkete na boti na kimukolo mais soit fona peso ekangi ngai basali biso ba préservatif to ko salela wana to ko sala na biso basali pe bakisi na bana bato abasi tanga okende obimana mwana bato mwasi amonke malili ala taka préservatif ou bien atinda mwana ngwazo atonga potonga babezo kipete atoboti te il faut ozwana yo tonga problème te na malila mikolo ndenge za boye yaya tozela soki langesi tokoyoka ngo ba toyoka ngo ba zemia eke bien po bayebi bana bakola mikolo o babenga kilelo baloko bazo bazemi ngende ya ngwana po bayebi ko calculer ba destina bango te. En tout cas vraiment nelanga pona basi bazo bazemi chaleur vraiment na malili wana en tout cas vraiment ya omone do moi ça ko ka vraiment malili penza te vous comprenez donc azwi ayoki moi chaleur na ndenga malili wana esenga ka fa kindo luka kaka moi mobali moko fo to ba bimi na ka fa basemi te biso mibali en tout cas vraiment tout ça vraiment bien biso mibali tout ça vraiment bien vous comprenez mais ça ba mibali susu akipeta moni mwana 14 abenga na kwa mo boy eza mabe eza vraiment mabe makasi eza mabe bon ndenge soko monika ozana moi cité na malili oyoyo ba chel bazana bango ozwa moi 3000 4000 OK oleke moi chel moko makambo esili ke ol kwa mwana 14 15 16 ans eza bien te bon ba parents en tout cas na conseil quand on appelle ça pour parents pour appeler ça parents en tout cas bana na biso vraiment ya surtout ya basi vraiment to bati to lengela bango surtout bano bazokola do bandaka ka ba 13 ans matati ba 18 ans do baza vraiment chaud makasi donc to meka vraiment ko saisir vraiment na biso vraiment to meka vraiment ko saisir bana na biso basi po to bito tika bango kaka lesale surtout mingi o kaka ko na ke cours du coup eza na ngote mais akeka ko a devait akepa mobali moko boye babandi na ye tout ça mingi pe so au côté église la église doit être déviée na ye OK en tout cas matos a suivi vraiment autour bana biso basi banda 14 ans jusqu'à 18 ans eza ba misusu bazo kamalili mais il faut que protéger kaka kolata moi jaquette koza apena moi casque apona ba pousser ba kosukosu ba rim na elanga faut éviter mingi kosangisaka nzoto na mwasi mingi puisque elanga ezaka ba temps moko ezaka kaka ya 2 mois on kati ya 2 mois wana omoni ke soki bo sangisi ba nzoto ebele omona bo ko sutuka bo soto komi na ba période ba mbula bo ko sutuka bo bazemi ko mobima bo beta ba mapasa ba ni tusa ko mobima
donc eloko ngana ko koloba na kota mibali nde mutu bazaka pression makasi pona kosangisa nzoto na basi bandeko basi puisque pe omoni ke elateli ya mwasi déjà soki ayebi ke mobali nanga ndenge ni na ko soki déjà mobali ayebi ke mobali nanga nazwa kaye na fok boy mobali nanga nazwa kaye na fok boy so nazwi na poso boy pe fa ko yate donc eza elateli pe benda kabiso ofani no bien na parler parfois zo na TV na yo omona mère na côté parfois latile moi eloko moka mukuse moi jipe moka mukuse boyo tango otala TV parfois boy obaki deuxième regard otali na mumi eloko yo tala ndeka latile on comprend donc parfois makanisi ezaki otala TV le tango otali kaka mère elateli ka ndinga lati vraiment na palais obendi ya mère yakana nate tikana musala osala wana omona elle moko pe pa usilisi wana ofani so otala TV tango ekoma baswa omona chanili se abiyema mususu ale memi susu makani susu obendi eli susu yaka donc vraiment elateli wana pe kota niva basi po babomisa pe po talakaka bisi mibale tango babimaka azobeta déjà calcul alibi avona kine ndaku fona baye mwa nkoyi moko boye fona bwaka mwa eloko moko boye tango na kine ndaku madame déjà zawana le tanga za de na mbetu nako sala mwa mouvement moko esala mwa bien mais mwasi aza na palais azozela mobali ya mais mobali déjà betile jeba machine ba calcul kina baye mwa nkoyi mwa chirbo mwa eloko moko boye tango na kende kuna bala moko na toucher mwasi nanga donc mingi eza nde mibali soko sentir que malile eza mingi nako boya te ke eza mwasi na yo uko sanctionner nzoto mais nako boya te mais il faut calculer donc elanga kenda na 2 mois donc na elanga soko eza pona nga pona mwasi na koloba ke papa mama yebela bibota bota kolanda malili ya elanga te o balobi période oyo maviokele sur maviokele posa nzoto emataka makasi kasi mutu nyonso esengeli azala prudent mpona kosala banaissance désirable mpe po te mboka na biso ezala kaka na babibota bota te papa mama yebela elanga ekosa yo te oui Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino